Autotine kune kokota te. Autotine. Ekota te pas faire. Ekota non ndenge nini. Na salle de martyrs. Ah yako yo kabandi. Yo tala. Ewembe. Osakana kana faire te. Asali nini? Faire vite Fondé Mbonda sala succès na Angola, mais activité. Fondé Mbonda sala succès na Angola, mais activité. Fondé Mbonda sala succès na Angola, mais activité. Pour comparer fali na bambila belle na ba sindi. Non que faire dans les seuls soldats où il y a wenge. Mais même autour de Brazzaville, ce que d'Angola pas rapport Brazzaville, Brazzaville na Brazzaville, Angola pesanga, na Gabon pesali, de Bujumbura pas ça, na Kofi de roi. Mais vraiment il y a idéologie donc na quoi na yonde fois ba ndenge osala ki Kofi ngo pe quoi. Monsieur bino moi si wana abongisa koyemba. Pour to boy comparaison, oh faire na fali, baza deux cercles différents. Mais activité. Junior fila pas activé. Activité mais vrai Kofi pour le long là comme Kofi, nous avons pas Junior fila. Mais asa activité. Magazo kokaneti. Faire kokate. Après si ba tout sentiment na calendrier comme na sentiment le 24 juin et remplacer le 30 juin. Le 24 juin et remplacer le donc et remplacer le 30 juin jour le panda et comme le 24 juin. Dans le Bouba yona ke Congo aketanga na ina na ba Bellevue ozomona te président Bouba tara na Congo ba moni face à Dadi. Mais Angola est vide, manque de créativité au monde entier. Cette fois-ci, Brazzaville et Kabon Kinshasa. Faire la Kabon Brazzaville Kinshasa. Mais ton Kabon a déjà. Après le 24 juin, tu as Canaré. Ouais, tu as pour musique à Brazzaville et soir à Brazzaville. Fondé Mbonda. Bama ala talent borné beta mais badala activité azana YouTube té azana chaîne moté ana site moté ana page moté officiellement au compte au portail la maramuna exact faire la première mission au asali club na kata stade de martyrs wana no ba fani ba yete wana ba mbwario ba yete la minute oyo artiste odo sa marama bien ngola eza abaranga oui abaranga so yo yebi o leking Kofi d'Angola kasi. Yamisatu vraiment non à monité. Non à monité. Au le 25. Par rapport aux Masola balabala na Angola pe. Ba fana faire bazala. Mais vraiment ba fana faire bazala belé so micro o mona bango belé bazala. OK, par rapport de tout monde oyo ba fulani banani tangaka kombo. Oyo ba fan ya o ba warrior. Wana baba na basi. Ko chama baba na basi. Tout le monde a c'est grave que bagolo Luanda bakende Kinshasa bakende testa dane otonda na iba golo Luanda bakende stade dane otonda ba Brazzaville ba testa de otonda et la coste moi la coste sonya koyoka le 24 toza kaka comme tu peux faire banga la coste faire banga la coste au moins kutu bili kutu yona sala ki di parler dynastie moi na libanso fait équipe si vous faites l'accident, vous avez un état alimentaire. Les conseils dans la Kinshasa, ils sont mobilisés pour les artistes. Mais vraiment, la plein collègue a fallu pour pas martyr. Ce qui fait la tonne d'ici stade de martyr na comme na Mboario. Sauf faire la tonne stade de martyr na comme Mboario. Donc na minito na Luanda na minito artiste nini comédien ensemble ba bien na minito. Kofi d'Angola. Kayo. Kofi d'Angola na ebisio. So azate. Na ebisio. To so azate. Yo tangela oyo yebi. Tengande yo loba. Pour Angola, ils vont commander des lignes en Angola, ils vont continuer à improviser des produits. Si on met les C4, on va venir. Ils vont venir au théâtre de Moutou. Area Moutou. Pour nga Kofi d'Angola, on a comme un niveau, on a boula trop. C'est un président qui est à la vraiment David Wembe, Koya Noramba mo.
Abaranga David Wembe masola balabala naza boko na balabala donc c'est normal naza de na mboka et c'est na luka batutu o ba sa malamu donc absence nanga to moni eloko moko salami na kata mboka oyo abaranga akomi Kofi na niveau siko ya Luanda na niveau siko ya Angola donc David Wembe demana lingaka actualité na Rolex adika moko ete na lukiye na kutene na balabala to sola na ye eloko nini sali abaranga akoma Kofi d'Angola abaranga akomi Kofi d'Angola pile le top déj abaranga akomi Kofi d'Angola abaranga Boitard ouais Boitard vraiment David Wembe t'as vraiment beaucoup de fanatiques ba oleka na héros vraiment na un peu dérangé na palanka quoi ouais bilo mo faut ça ngomi mina bakati t'as za masolo balabala vraiment faut ça na balabala okomi bena mais Kofi d'Angola vraiment obiaka na mboko na monde na Afrique so na ba 4 Kofi Kofi d'Angola pas ça so na 4 Kofi na Afrique yeba Kofi d'Angola peut aza compter na mboka. Oh, merci beaucoup à toi mon boss à moi, boss Cédric Nteka. Cédric Nteka. Vraiment Cédric Nteka. Je vais donner un exemple. Exemplaire à Bagène, vraiment ngapena mon exemple wana taka Kofi na yo ya Angola vraiment. Na mon exemple ngo. Boss Cédric Nteka, exemple à Bagène donc toza simana to yebika makama bien kozala. Abaranga. Ouais. Eza masola balabala. To yebana. Qu'est-ce qui s'est passé okoma malamoko? Kofi d'Angola. Mais vraiment, je suis un artiste. Ou bien, un artiste, tu improvises et le tout le monde quoi. Il y a beaucoup d'artistes à Angola, ah, bah ça va téléphone sans chip. Il y a beaucoup d'artistes comédiens en Angola, bah ça va téléphone sans chip. Dans un téléphone, ils m'ont donné la chip. Si mes athées. Donc, ce qu'on a barang en téléphone, dans la chip, si mais on peut activer. Donc, c'est deux choses différentes. Kofi d'Angola, c'est l'inspiration. Na pesi mbote na grand mopa le grand légende na pesi mbote na ba Kofi Finyoso o bala ndanga pour l'instant programme mopa na talanga Kofi talanga yebi ke wana soda na ya bundela kaye donc Kofi na inspiré ki Kofi à partir ba œuvre na ina tali na Congo wana mutu nini o nga ko parfois ko imiter na moni ka Kofi pour ko faza likolo il y a presque il y a tous les métiers dans la Congo et ça te yo landi mon pao ya Brazzaville to mais même autour ya Brazzaville ce que d'Angola pas rapport Brazzaville ya Brazzaville na Brazzaville na Angola pezanga na Gabon pezali de Bujumbura pas ça na ba Kofi de roi comme na idéologie mais vraiment il y a idéologie donc na quoi na yo nde fois ba ndenge osala ki Kofi ngo pe quoi netinga na meka une fois et simba même n'est-ce que nini ya Kofi oyo zo sala bien mais vraiment koyemba o Kofi na nini mais na suis Kofi na idéologie idéologie ya Kofi ya quadra Yengana kotana molongo ya bazenga mbongo ngana zengande bolingo. Mais vraiment bientôt on va mettre l'homme pour la Kofi pour 45 ans de Circe à Quadra Cora. Vraiment Kofi d'Angola a préparé l'homme pour na dans le studio. Pilelo top 10. Il y a Papilelo mon vieux. Ah oui bien. Papilelo. Pilelo top 10. Oh mais vraiment Papilelo. L'homme en cause. Venanga ya Bogar. Zalaga David Wembe osala bien Eric iPhone Monsanto. Ozana makamu photo solo là, ozana makamu photo solo là. Zola eratakate. Ils ont raté kota David Wembe. Sola na David Wembe. Zola eratakate mais ekomiko raté nangamba David Wembe. So solina David Wembe et kosala bien. Ils ont tambola ndenge nini. Po oza artiste et comédien. Ozo sala ki Kofi na ndenga ki comédie. To ozo sala ngo pena na ndenge ya boulot suko. Mais vraiment premièrement tout le monde a dit que Kofi d'Angola c'est un artiste et comédien. Et nazo ko imiter Kofi ka toujours ka na ndenga comédie. Ouais, c'est 100% parfois on attend moi 20%. Tara moi na 100% zate. Moi 20% o ezake na sala moi part ya comédie ya Kofi. Donc c'est tout. Na ndenga mboka vraiment il y a beaucoup des artistes ba travailler même ba créativité zate quoi. Ba innovation zate. To c'est la ba mambo kala. Yo mona baranga atali non mboka za vide. Na ko créer nini? Na yana ki Kofi et Simba. Mais cette fois-ci na li ba ngaka le monde n'a pas l'appui. Vraiment ba ko seka na lobate. Donc ba ko seka na lobate touro. Donc na ba stratégie belé donc mboko na bouclango pendant 5 ans ou 6 ans. Donc muto za likolo na ngati. Na beta bango na ba abonné na ba TikTok presque ba comédie be na ngola awa ngam na laksi bango elenga TikTok. Parce que TikTok est un réseau et pousse à biso directement. Dans la personne bango tout formule ba belé ba komi ba comédie ba komi ba pédé na ba TikTok ba komi bina n'importe qui, ba n'importe quoi. Pour avoir visibilité à baranga mais à baranga na ba multi système belé. Na pesi père na Junior Chimba ba mbote na kati États-Unis d'Amérique anglais ali soko lobisanga te. Junior Chimba corridor na ba côté kuna et raté te rosala ba quoi.
Ouais, Angola, ils ont vide. Il y a beaucoup d'artistes basés en Angola. Bato balobake en Angola a resimba raté mais Kofi d'Angola a resimba. Ils ont na Congo, oyoki gaz ya Kofi d'Angola. Yango le micro et landing en pleine répétition masola balabala directement dans la mission parce que visibilité ils ont compté, ils ont boosté. Yango ezanga ba comédie belé na Angola. Osano arme siko zala activé. Il y a beaucoup de comédiens basala mais basa activé té. Wa na Angola. Na Angola. Basa activé. Basa ba bon comédien ba qui sera fort mais basa activé té. Oui, basa belé na Angola wa, basa ba grand comédien ba qui sera danger mais ba na activé. Donc basa mal activé. Donc faut ba ya ba activé bango. Neti nga Kofi d'Angola na activé déjà. Chip na vraiment ça la so bengi kan. Ba comédien belé ba imiter rapé, ba comédien ba imiter rapé ba musicien mais basa ba activé té. Même na ba musicien y compris na ba musicien Angola. Fondé Mbonda ça la succès en Angola mais ça activé té. Hein? Fondé Mbonda ça la succès en Angola mais ça activé té. Fondé Mbonda ça la succès en Angola mais ça activé té. On mais non comprend les on ngolo bani pour fondé. Mais fondé faut l'activer. Faut bureau na yé, bureau faut ils l'activer quoi. Ngala na bureau o ça que abara l'activer. On a problème non fondé. Non, on a vu na Vitambo na kulonda momtaleki azate. Mais azanda activé. Azanda activé té. Fondé na mon activité na masola bala wana baranga ngamta. Ouais, basé belé vraiment. Laisse-na une sauce. Yo kotanga ba kombo ponga ba mise belé Angola ta pas. À part ka fondé Mbona on a vu na Vitambo mais azaka na manque activation. Pour moi si na yo moko faut que to ça featuring na yé. Moi si na yo moko. Faut que ça featuring na yé pour to ça l'activer. Ya za pas activer. Pourquoi tu sais des balles? Tchétché des balles. C'est un bon mission yé pena pas Kofi mais à cause de la mort activer moi mouké quoi. Moi mouké. Mais ça balle activé moi mouké vraiment. Bon Janeli. Mal activé, hasard activité. Hein? Hasard activité. Oh. Oui. Basuka kana babara na biso ya Angola. Baza ba activé. Babara ka ya Luanda. Mais côté activation, baza mal activé. Oui. Technologie ça que oui faut l'activer. Oh, mais surtout YouTube YouTube ya pamba. Boss fait dire que ça activé. C'est dit bon c'est dit que vraiment ya activé. Ya activé. Pile le pas activé. Pile le ou activé activador. Mais le FCC Mobimba, vous avez activé. Ouais, il faut activer Angola. Les Gabonais, mon boss à moi. Est-ce qu'il y a un vrai Kofi d'Angola dans Mboko? Mouta Koko, c'est la Kofi d'Angola, après éclairage n'est pas la PC. Et ça, Junior Fila. Mais ça activé. Junior Fila pas activé. Ça activé, mais vrai Kofi d'Angola. Pour le long, comme Kofi, nous n'avons pas Junior Fila. Mais ça activé. Il faut se voir les activation pour le monde, Afrique, tout. Ba remarquer ba ko mo landa ngende ba landa nga na Congo pe kuna ezana ba doza ba activer ouais ba ça fait quoi mais na ninga mabete na Afrique mobimba na biso ba comédien na Congo meilleur artiste comédien azate na ndeni azate meilleur artiste comédien azana Guinée o l'équipe biso nyonso ba comédien na abonnement na visibilité na monde. Ah, voilà, c'est lamenté par rapport au travail, il y a des artistes congolais. Oui. Évolution de la mine au niveau international. C'est ça. Il y a un manque d'activation. Il faut que c'est activé pour que activation. Comme au niveau international, il y a un peu de Kofi d'Angola. Il y a un mini international. Tant on compte le premier, ou le deuxième, ou le troisième, parfois on a 8e, 10e, 20e. Il y a Luanda. C'est comme ça pour l'activer à Baranga. Faut pas artiste, faut pas l'activer. Premièrement, il y a bureau, faut dans un bureau bien, le bureau faut la connecter. Si on connecté, on a toujours désactivé. Parce que belé na mboka baza ba talenté en saranate. Neti ba junior fille ba maman na ba talenté des gars. Ba fondé Mbonda. Ba mam ala talent borné beta mais baza activé. Azana YouTube té, azana chaîne moko té, ana site moko té, ana page moko té officiellement au compte au portail la maramuna. Exact. Ah, mais je te dis azana page Facebook té. Facebook et sur 5000 amis. Et n'attend auto c'est la page et to c'est la page na ba plateforme belé. So le fondé déjà activé mais bon na moi si na yo moko na à cause de ce trophée, attends, mais partout dans le monde. On va marcher dans le pays.
na comprendre le monde parce que na zuta on tala mingi batalibanda ya omoni ba mbisi belé ya Congo ya mboka na biso ba mviaki ba style libanda parce que ba style libanda za ba capacité morobo et omemona mbamona international oko mamo artivé parce qu'il y a beaucoup de gens bazana na ba vision on a te ba ça la art mais ba na vision ya activation te ba ça la art parfois na CD ba ça la art parfois ta photo na Facebook pour ya mona danger or faut à l'activer na baranga nganaza bien activé. On a une comédie, mais une activation dans le kio. Prévenez ma sola balabala et landing aïe. Parce que Nazar tu veux. Par rapport à l'actualité, d'ici là, faire Gola, Azobeta, Stade des Martyrs, selon yo. Mais vraiment, on a un Gaulois, botika mambo bosala. Bagaulois, botika mambo bosala. Bagaulois, c'est te Bagaulois, bosala mabe. Bagolo façon basala li promotion ya Stade des Martyrs à faire et puis si tout le monde palpite tam dugo roga banda carrière na betata Stade Masamba débatté mais à partir de faire c'est calendrier na yé le 24 tant banda yango ni musicien o signer date le 24 juin faire bandi promotion ya le 24 juin na ba fanatique na yé bagolo na ba gladiateur avant ce sentiment wana et puis na ba coste pour ça la cause à signer Masamba soki stade ya Masina vraiment t'as la degré bon ça problème mais ça problème mais biso to lingi ba beta alors moi ils ont comme ça bolingi pourquoi ça date wana les 24 juin et ça la date à faire na lobi date wana tango faire à programme date le 24 juin musicien moroté comédien moroté alors que le 24 juin donc nous cette fois-ci Brazzaville et Kabone Kinshasa faire Kabone Brazzaville Kinshasa. Mais ton Kabona déjà. Après le 24 juin, tu as récolté des choses. Ouais, tu as pour musique à Brazzaville et soir à Brazzaville. Il y a qui font un indépendant de Betty. Tout le monde a bien. Même si on peut faire des calana faire à Siko, Boké va faire à Mabé. Nathan au faire, bon, mais on a fait. Même avec la personne qui va jibe, va soutenir faire, mais baby, moi, on a très mystérieux. Est-ce que vous faire un repos Kamalti? Mais faire sa première mission au côté 600 dans le Stade des Martyrs, c'est la clé. Première mission de la génération de Bango, tout s'est fait rigoler. Vous avez demandé ça là, tu as plein de réponses vraiment. C'est la clip. Ouais, mais il y a une image du Stade des Martyrs. Faire un tabandango. Ouais, les clips. Mais dans la première mission, on a les clips dans le Stade des Martyrs. On a des Fanny Bayete, on a des Mboario Bayete, on a des Fanny Bayete. Faire la première jeune, on a ça. Tant qu'on y a dans le quartier, la télé, il démissionner, mise en disponibilité. Pour des grands moments, mais n'habiter même Kofi, séduisé. Mais vraiment, n'habiter quoi. Problème est anini. Tant que la banda Stade des Martyrs et banda na Congo, Martyrs, il y a une sensibilisation makasi. Nathan, même bien comme déjà, ma mise déjà une émission, j'espère au Talaki. Tu as fait vraiment bien, tu as bien, bien dans ma boko. On est dans la VIP. Bien, tu as mais même si nous offrons au salle dans le Stade des Martyrs, on a rendez-vous le 24 ou le 25. Par rapport à Masola Balabala, Nangola, mais vraiment, il faire des micro, par rapport à tout le monde, Fulani. Fulani banani tanga kombo oyo ba fan ya o ba Warion wana baba na basi ko tama baba na basi tout le monde a la présence, il y a les adorateurs. Banani, les adorateurs, les bananes. Les fans, il y a bien affilé. Ah, bien affilé, vraiment, tout le monde a la présence, il y a. Les fans, il y a Ibrator, tout le monde a un contre-maître, tout le monde a un villageois. Mais dans loin de la absence c'est ma casse il y a Gaulois. Mais là sûr que Gaulois sans oublier Spiritas il y a hérité Watanabe tout le monde a bango. Quand mamba wata vraiment tout sur mamba faire Kofi. Tout ça bateau tout le monde a kana. Na lobi faire ana ba fanatique belé ba fanda na ba parler ba tala faire na kuzu mais cette fois Nangola bazako ba fan ya faire gola baza. Ngale so faire muto ina idéologie na génération na ye apesa ba fan ba komo ba Gaulois. Po ba wari so ba wangila ba ka lobby awa. To be bango te à quel États-Unis qu'on a fait ça la photo ndake lukaka ka ba fanatique nanga te ba ko mata ba wangila mais depuis faire la bande album le premier album ba Gaulois bazala déjà et muta bande de je pesa ba fanatique ba kombo za Koffi Olomide to ko fait bois ki ba Koffi Fine ba Koffiette a to moni ba we ransoniste ba bimi ba Jibem piano c'est ba bimi
tout le monde ba golo ba roya tito yo mona ba wario ba roya yo na 2010 ba ki ba wario o ba ki bango te ba za fanatique ya sika ba ye roya ba créer bango po ba créer po ba chama mulunge mais cette fois-ci ba golo ba za bien mobilisé bien sensibilisé et dans le système moro na ebi e koma dans Luanda awa ba conseil ceux dans Kinshasa bato Luanda bazaka mobiliser pour na artiste na bango ba gende ki mais vraiment est-ce que na ministre de Golo na masola balabala ezana ba Golo o bazana Luanda ba se préparer pour ba gende mais les ba Golo ba se belé na moko na zo ko meka kuté ba ko kende concert ya mais sono nga na invité sono nga Kofi Dangola na invité na stade des Martyrs te na zo ba fan na faire premier fanatique à faire na moko o ezana nga yimoko ah premier fanatique à faire na ngolo mbezana nga moko premier fanatique à Kofi Dangola il a nga Kofi Dangola yo bien ngote organisation pour kende bozo ko na combien de personnes Bakar ezana belé ba tiena palanga wana pona le 24 juin bato ba voyager soki le 15 juin ba Golo ya Angola ba bima kin le siège na Luanda awa mais ba se belé vena ngai le Gaulois chancelier Makonda eta président ba Golo na kati ya Luanda awa faut que nous réunion ko sala kata ko Holanda ba mawelisa Holanda ba o banan bambwario mais mimi tout tande masola faire Kofi na boy mamba na basi yao eza gravité ba Golo Luanda ba kende Kinshasa ba kende testa dane rotonda na iba Golo Luanda ba kende ba ke stade dane rotonda ba Brazzaville ba ya testa de rotonda yo bien ngote que c'est 24 communes et Brazzaville a combien de communes 2 communes poto na manga soki manga hein na mono Kofi Dangola na za concert à Kofi na au prester le jour là le 24 juin parce que to beta na Brazza na so Brazza ba yo soni moko mais ya des gars na ebité ebisio faire na ta muto même famille ba combattre mais ba Golande ba za ba kiparaté même za pire faire même maman na faire so moko contre faire ba otake yo oh na minute au faire go la famille ba combattre mais ebité le ndeko na mobali wana a combattre ki ke faire ndoki masuki wapi nani wana yebi komona eti petona orligola yebi te ya bungeleki ndeko na ye mutamema na poto mtafutele ba billet po aliam so hamburger na poto se faire gola so da kinchora ngali na orligola ya solo yebi bolingo o faire apesa ki legele digital mais lelo liwa DJ comme faire ada coupable nango pe ya bien na ou bien après kabila na Kinshasa se faire gola na yebi te moi mbalo wana classe chambre wana côté vraiment faire bon ça va vraiment chambre ni il y a silence, université de Kara. Fais quoi la côté de l'université de Kara? La Coste, moi la Coste, Sonia Royoga le 24. Tout ça, Kaka. Comme tu peux faire un bang à la Coste. La Coste, faire un bang à la Coste. Au moins, où tu billes, écoute, il y a un qui dit parler. Ah, dynastie, moi, on a ça fait. Et qui a? Si vous faites l'accident, il y a un wenge et un alimentaire. Après, il y a un bizorbi, il y a une carrière musicale. Faire un bang bizorbi, et l'on est kangi au musicien ayembi yemoka boaki loka bizorbi ezate na Congo wana si siko bizorbi ezo bizorbi dynastie yango wana kaka na zo bisayo volume 2 et ko bima dynastie ebima te faire dans ba champ ele lisaka biso ba maboko pamba ezali ba inane ezali ba ena ba merki do banze moze belé à faire to ko la stade des Martyrs faire osala makambo ne salama na Congo te banda ba Martyrs ne banda a osala nini na lobi premièrement musique toyoka autotune kune ko kotate autotune ekota te pas faire ekota non ndenge nini na stade des Martyrs ya ko yoka banjo yo tala ewembe ko sakana kana faire te asali nini faire c'est tala benga 12 malé pas venir Weranson. Oui, pourquoi? On comprend le faire le stade de Martyrs le 24 juin. À cause de l'autotune. Dans la Brazzaville, tu vois que la Brazzaville, on a sonné. On a bien mpiaka. Quand on a ma bête là, bon ça, monsieur na mwasiko abongisa koyemba. Monsieur na mwasiko na abongisa koyemba. Pour te boy comparaison, oh faire na fali, baza dessert c'est différent. Bah c'est différent. Faire la mobile, il fallait ça mon moi aussi. Donc, bon comparer fali na bambila belle, na ba sindi. Non que faire. Faire là les seuls soldats où il y a wenge. Donc place à faire na wenge na tisi ko no mise montaye.
magazo kokanete Frère azokoka, frère kokate. Frère kokate. Apesi batu sentiment na calendrier comme na sentiment le 24 juin et remplacer le 30 juin. Hein? Le 24 juin et remplacer le donc et remplacer le 30 juin jour le panda et comme le 24 juin. Frère apesi la caméra. La caméra bandakala. Est-ce que penda faire gola a la plein collègue a fallu pour na martyr. Ce qui fait la tonne du système de martyr té na comme na ngambwario. Ah? Sauf faire la tonne de martyr té na comme ngambwario. Donc on va faire gola a retourner ça. Faire a retourner ça stade wana pe a sala maramono et salamate na Congo depuis ba stade banda depuis ba wera ba beta ba tout est légal na stade wana faire a sala maramono et salamate. Pour fallait appeler ça devoir. Devoir ni. Ya martyr wana fallait tourner ça martyr wana. Ah tala tikako to beta masola musicien mona mobali ya mona moi cité. Hein? Faut tout le bela bela mona mobali, faut éviter ma baba na basi. Vraiment ba fanatique na tout, na pesa na mbote na maître Kibi Kobo. Maître makasi na kata moko na ngola. Ba fanatique to ba linga Kofi d'Angola o ba linga nga. Toujours bo continuer ko s'abonner na page na TikTok Kofi d'Angola. Na abaranga en action, donc on est dans ba page na na sala na TikTok. Donc on a linga à s'abonner na ba page na nga na sala vraiment retour. Donc toujours bientôt on a préparé ba comédie mo ya sika. O ezaki na mboka ngola na ba méchaté. Donc vous avez vraiment non ba simbaté. Donc nga baranga na ko découvrir on libanda. Donc on a ba recherche na yo zo idéologie. Cette fois-ci mboka ba comprendre qui est moi baranga. Na minito na Luanda na minito artiste nini comédien osamba ba bien na minito. Kofi d'Angola. Kayo. Kofi d'Angola na bisio. Na bisio. To soazate. Yo tangela nga oyo yebi. Tengane yo loba. Oh mais nga na parle na nga je suis venu ici pour faire premièrement ma promotion. Na minute oyo artiste odo sa makamba bien. Ngola eza abaranga. Oui abaranga so yo yebi o leking Kofi d'Angola kasi. Ya misatu. Ya misatu vraiment non na monité. Ah? Non na monité. Donc artiste nyo so comédien na mboka oyo kibango. Ba innovation ba osala te. Ba osala blo sala kala yango ezo ngaka. Yusu yebi de o ba osala bien. Songana yusu yebeta mi balé tangela ngai. Omoni nga baranga ngati na osala ba recherche nanga. Na bandenge nanga. Il faut ça ba recherche. Au tête que na ba comédien na la visibilité. Na otala. Baza ba comédien mais baza na ba ship te ba luka ba simi ba activer bango. Wala baranga. Wala malo balanga. Nenge pétrole bersa lo baki ke repasser chiffonner. Nga peneli bango ba ship désactivé. Ba boss pe minga loi na boza activé. Boza activé. Pablo Kin a activé. Pablo Kin a activé. Ben oui les Gabonais a activé. Ba chroniqueuse na ba chose baza ba activation ça muké. Hein? Ba chroniqueuse na ba journaliste moko mal activé. Mais na bisaut. Les gamba activation et la mission. Na bi faut pas que ne ba activer bango. Baze belé mo tanga ba komona bango te po yondo yebi bango. Miss Girl. Awa biso. Miss Girl, awa biso. Il est pas activé. Ouais. Na bois qui yo. Miss Girl a bien. Miss Girl a libanga fort. Les Miss Girl a bien activé na mboko. Le bana de gain, bien activé. De gain pas activé. Bien activé. Na bois qui bino na bi que ba pia mboko pona bois qui bango. Yo basuka la batutu balingaka yo. Bon, bato balinganga vraiment pour continuer à rolinganga. Ba ba linganga te, bon continuer toujours à rolinganga te. Pour nga ben otiko linga bino te. Yo beté na mbonga ba betenga pa ba comédien. Naza ya agressé par la c'est comédien, ba comédien ba betanga mabe na ko ya kao. Ba comédien na biso mboka ko. Ba betanga na betao. Ba comédien na biso mboka. Oui, ba komona bonde. Ba komona bona TV te po ba yebaniti. Nga no sama mpona Afrique centrale. Jamais na possibilité ba komona bon à place baza ba miyebi. Et makila na ngai da cher. Ngai naza légende ya ba diaspora ya Angola. Donc naza légende. Naza représentant numéro 1 ya ba comédien muto a représenter ba comédien. Dans le Bouba yona ke Congo aketanga na Ina na ba Bellevue ozomona te représenter Bouba tara na Congo ba moni mamo face à Dadi. Mais Angola eza vide, manque de créativité au monde nzela te. Faut zonga ka kuna na Congo pour qu'ils ont mais biso ba Kofi d'Angola to bimela en Angola to pe sa position toujours en Angola. Et naza légende ya ba diaspora ba comédien nyonso ya Angola. Pia bambote. Na pesi mbote na ma mère Brigitte Kinzonzi na kati ya Brésil, muto atekaka pondu o alesaka batu matembele na kati ya Brésil, na pesi mama bambote et na pesi mbote na Ata Musoki. Moi ça comme ça avion Tarsi mama terminal, yena disait Lubongi na kati États-Unis et mon patron Junior Chimba banda vraiment le anglais solisa nga lisouté. Vous êtes ingrat. Président, banda comme le anglais solisa nga lisouté.
Nana bakanda makasi président Junior Chimba. Bambo te siko zale. Zulu Arkozi, le capitaine de l'équipe. Nakati ya state, nakati ya Brésil kuna. Ouais, on a fiti l'américain donc ya oloba kudu mingi mingi zate et la pesi mbote na tout cash mobimba groupe ba soutenir nga, groupe ba yambanga na kati Angola. Groupe autant ba betenga pa ba comédien, groupe ba consola ki ngai. Tout cash président le mabambo te belé et siko zali donc tozaka awa chaque lundi na matubakana référence 6 ouais ils a grand libulu donc ils a siège oyo ils ont pesa na ba comédien pour ça on répéter wana au moins belé ba comédien ba tara ba kanga ba photo ko podium donc ba envia rango le tozaka ana grand libulu donc ande pesa ba tout pour ça pour Angola pe moi ba comédien ba lingi choko na Angola ba pe ke to continuer langa ba improviser ba produit so meli o choko o meli C4 au monde déjà venir ils a venir théâtre da mutu area mutu ponga kofi d'Angola na koma na niveau boy na bula trop pour David même pas comme na niveau idéologie TV et comme monétiser idéologie TV et pesa makamna mboka abula fort le bino pe bouler si bo bouler kofi d'Angola comme de museka Kizomba mon chef Kizomba c'est quoi bambote belé vraiment masana nga michopo wana artiste auto ça na bango biloko kisiko quoi donc Cédric Teka vraiment exemple à suivre. Exemple à suivre, bah jeune vraiment ngaso kofi d'Angola na monioté, c'est que désactivé. Mais le roi n'a activé, il faut activer, c'est que photo monana. Bon, c'est dit pas activé. Activé, elle est bien activado. Muito activado. On est ensemble avec vous donc bon la razara na masola balabala pour amaramba bien ça. To la qui ça balabala, to na balabala, to beta masola balabala. Oya sali to lobby a salité to lobate. Ce qu'on sali comme na balabala, to obligé il faut to loba. Merci beaucoup à toi Paulo dos Santos les guerriers. Il est pas activé. Marcaus lité à Kanda. Donc défense, sécurité et Rosan raté. Lité à Kanda. Donc continuer. Talaba Gaulois balinga défaite na faire été. Faire ça na réalité pas Gaulois. Ouais. Faire ta maman na bango soka meko na biso ba Gaulois na biso lité ya Kanda mo mosali bata braza ça va na moni pena que ça va penalité ya Kanda Marcaus zalaka place wana ata momi wana fini yo donc c'est que ça va message venez comme li pena bango na Brazzaville on est ensemble avec vous ciao.